Mbote Bandeko. Hey, 6h37. Bon, les lots n'ont pas moins retard parce que tous les jours je sors un peu avant. Nazo Mituna. Message pour na Bafricain, bon, Bafricain bazo kate, plus précisément ba Congolais. Na le bien. Choc. Nazo le badel kamba choc. Et là on est ko choqué biso makasi, tellement makasi que à tel point que tout le totalement. Donc mutu nanga tous les jours nakanisaka nazo mituna choc nini ko zwa bino. Bolingi choc eza ya na ebite naza ko kanisa choc oyo penza oyo ko ya likambo penza ko ye choqué tellement bino à tel point que bolobi ibeba kaka. Dans mes comités, hein? Donc, on a aussi vraiment la souffrance makasi. On a aussi na éviter choc ango, il faut ça ya maloba, il faut ça ya ba acte et ça les lit. Na éviter ou bien choc ango, il faut ça ya les aleli. Et l'obéli et zaleli na et saleli. Donc, 3 choses. Nazo kanisaka j'arriverai un jour. Mais choc en peut taper hier et ko uta wapi. Car la makambo ba ça la bisoti. Nazo vraiment na mais choc na le yete. Il faut vraiment choquer ya. Pour botelmi bobi en tout cas lelo yo o ekoya ya. Na kasana ntozi choc wanati. Na tozi anoti. Mais mukoleza o choc waneko ya. O ba o nyonso ba lali, o ba lalaki. Oh, kutu ba bosana ke baza ba africain ba bosana ke baza ba congolais ba ko e ko choquer bango tellement que ba ko tellement mkolwana. Mais toi c'est la kaka. Tant que vous avez fait mon combo so hein. Bon, c'est comme ça. Bonjour à tous.